Tala sanza ekongala ekongengisa bolingwango. Emera ngara bote ankobotama. Sheri nanga ya solo emable ngai na zuwa. Mais vous avez accepté bon de chez bon de venir au tika responsabilité de Nyosto pour ya namboka oyo ya yo ya Congo. Motivation utaki wapi? Bon, omoni tosali 9 ans. 9 ans depuis King Akufa. Toyala kotali na individualité. Chacun yaka na ndenge na ye, aye na flair, mais biso ba poulet na ye. Oyo yé moko alobaka na générique. Quand nous avons créé le monde des artistes à notre image, ba petio ya Dream Team ba la ki biso. Do ba général na ye. Vacuum. Ah na maya. Okay. Donc on appelle ça bambote na kini na fait de loko industriel mokonza wolo. Donc yé liboso na ye wolo, sima na ye wolo, pembeni wolo. Donc fait des locaux industriels sans oublier Yako Kompata mon foot ici en Paco. C'est ça. Donc inspecteur na DGI Bisi Gazali Yako Kompata li konzi be certain avion. Vacuum. Bande mona tilelo et si la raté so yogi référence c'est ça. Mais balé na bilengel lelo comme a wo misa disque a wo misa album on a 2-3 semaines 2 mois et si non. Ils en ignorent. En fait, lelo nazolo banabino kino bazolo ba kilelo. Kilelo na uta ko bana yo awa ke kilelo. Donc parce que lelo kilelo oyo boye na lobaki na yo kino kala yango moto esala kasika. Sike sala ka kalate. Soko lingo sala oya yo ya sika. Na ndako perdre na oh no biso to sala ka boyete moi no za impoli. Biso to kolia o to kola boyete. O moi no makamuna ko moyela biso boye. Do pense que na kisika et kisika na yo et yo kutana kikala biso que non ce n'est pas comme ça. La jatastala na kisika na bango. Est-ce que yo tokola na kishasa so mona mutabimisi lichete azokizi mutu? Kisika ngo bango bakolo bakilelo te. Vacuum. Ouais mais l'aura bien là problème il y a problème ça on a déposé ça dans lèvre. Ponye tondi na miso bunti ya mama nakoka te kolala teme ya mama oyo yanga motema ngo ebouge. Vacuum. Vous sentez que vous na chassa bimisi kapé motane ve otika formaté. Plaisir à toi. Si mon micro tout la matama 2 minutes tout la bande autour tout la biso. Bande autour tout la biso. Maintenant tout d'abord, mot salutation. Mais bonjour à tous. Venez il faut merci là. Forme aussi là té. Forme aussi là té toujours. L'artiste présidentiel. Bakeba. Deliseo na lelie ngende mwana ya bama Antoinette komi kokola ngende oya kakotala kabiso ngende Blanchard Alice ngende na lelie Yeve Congo male bâtisseur Bonsoir Robota mosala ya kitoko Alexandre Ferdinand oya kotala kabiso je dois enlever mes lunettes parce que ngongango et coquille. Les grands maïs. Ouais. Les grands maïs. Delix, vacuum. Vacuum toujours. Ça nous fait très plaisir. Vacuum TV officiel. Avec Deluxe Arlo Wangi. Bokila Lokondo et Fapekato. La combolisation en marche. Bonsoir Robota mosala ya kitoko Alexandre Ferdinand oya kotala kabiso Natia Kamael nanga ilikola baleki nanga ibo lokola Deluxe tane musala sama kitoko moni que vieux Zach là se déplace
Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour, je vous dis bonsoir. C'est par laquelle vous allez suivre cet entretien, cette émission. Vous connaissez très bien Place des artistes. On est là pour tous les artistes qui viennent de partout à la ville, la province de Kinshasa. J'espère bien. Nous sommes suivis internationalement, commençant de notre pays ici, au Kinshasa, en Afrique, partout dans le monde. Mesdames et messieurs, je vous supplie, je vous convie à vous installer très confortablement dans vos fauteuils parce que les artistes nous allons recevoir ici dans ces grands plateaux, dans cette chaîne CNTV, ce sont des artistes pointus de la RDC, vous connaissez très bien, les généraux de Victoria Eleison, vous connaissez très bien. Bokulaka, Bokia Lokondo et Fapekato, il est parmi nous, vous connaissez aussi l'artiste Spino, Latia, Danse, Banato, Ebazaka, Bopeto, si la raté, pas au Catanaton, si maman vous allez le découvrir au travers de cette émission. On est aussi avec Patti à Santa. Très bon chanteur de notre pays, mesdames et messieurs. Mais nous allons retourner à côté de la régie avec Pardou Bomboussa qui à la réalisation de cette émission, la coordination de cette émission, c'est par Daniel Tissongo. Nous sommes suivis, on est plus de 400 chaînes, mais nous sommes troisième, quatrième chaîne. Ça nous fait tellement du bien parce que cette audience-là est aussi là pour propulser les artistes qui viennent de partout. Nous allons voir la chanson Story en tournage, Claudia Bakissa et Fabrigas. Nous allons retourner pour la continuité de ces grands magazines Place des artistes. On est là pour investir dans l'homme, investir dans l'ima et on nous ça anabiso. On va bêter le soloti. Spino anabiso. Beaucoup la grâce anabiso. Patia Santa anabiso. Les généraux de Victoria Eleison pour le 18 février. Village Chetema, ça va yinda, ça va télégraphe. Suivons l'image. Doing crazy dreaming. Merci à Padou Bomboussa. Cette chanson a fait énormément plaisir à l'excellence Florent Tiba, ministre d'État de Brazzaville, les directeurs de cabinet de notre papa Sassou Nguesso, pourquoi pas l'honorable Amélie Florent Tiba, pourquoi pas Blaise Coloma, de Brazzaville, et Belé Batexo appelle à nous, ça nous fait tellement du bien. L'artiste Faïla, vous connaissez très bien, Passir Faïla va livrer une production Wallonie de Bruxelles, c'est vendredi 3 février 2023 à 19h dans le centre Wallonie Bruxelles à Bengsi, cause le rendez-vous, ça sera quelque chose de bien. Bissobito aux Wallonie Bruxelles, ça sera quelque chose de bien. Nous allons retourner à côté de la régie, toujours avec Patou Bomboussa va nous proposer répétition spéciale de Kofi Olomide, mais c'est l'ambassadeur. Donc, répétition très spéciale, journaliste Pandisson Bazaki et Belé, avec Mokoloana, c'était vraiment du waouh. Suivons. Kofi Olomide avec Cindy, les Kerna Banderoto Azaki, Basepesaki, Batunias, donc l'album Légende Diamant c'est déjà disponible. Suivons l'image et puis on se retrouve après pour la continuité de ce grand magazine Place des artistes. Suivons l'image.
Merci beaucoup. Merci à Padou Bumboussa qui a la réalisation de cette émission. Mesdames et messieurs, le moment est venu pour parler de tout. Nous allons parler, nous allons poser des questions avec les généraux de Victoria et Leison. Je dois lever mes lunettes parce que Ngongango et Koki, nous allons parler de les à côté et de les à quatre. Comme je vous avais dit, mesdames et messieurs, ce sont des artistes pointus de notre pays. Sur le Moni, UNESCO, ils ont participé à King Kester et à Pierre Sonam parce que nous allons parler de les à côté des Akat. Mais nous allons demander une chanson de King Kester et pour faire plaisir à tout le monde, surtout à RCM à Bangui et par l'ex-chef d'État de la RCM, de la personne de M. Ferdinand Alexandre. Salutations et marque à vous. Donc à très bientôt, nous serons à Bangui avec la maman Biliabel, la Cléopâtre. Ça sera quelque chose avec grand-père Bess, ça sera du waouh. Vous avez dit, on est avec beaucoup là, souhaitez c'est à qui j'ai dit bonjour, santé Nérénini. Ouais, Pépélé. Au travers le monde, au travers cette émission Place des artistes, l'un de bons chanteurs à Mboka Nabiso Congo. Est-ce que vous voyez mon Ngongo Nezala Kak? Et comment vous dites danger? Mon au moins nous tous sommes cola. Oui. Mungongo pe ekola na ba charme. Eza sondengo yeba on a ba longue histoire te na mboka mboka te. Mungongo ekolaka ponzoto pezo kola. Mayele pe ezokola. Mbote na bandeko tu so otalo travers le monde. Bon ba mbote na batu nyonso to na Brazzaville na PC loja kwala exo business. Bisiga zali ba mbote na ye yango ba certa. Wana za vendana compagnie munene. Soko kena Brazza eza na beach mobila. Ezapena na maya. Donc on appelle ça bambote na kini na fait de loko industriel mokonza wolo. Donc yé liboso na ye wolo, sima na ye wolo, pembeni wolo. Donc fait de loko industriel sans oublier yako kompata mo foot ici en Paco. C'est ça. Donc inspecteur na DGI. Bisika zali yako kompata likonzi be certain na yo. Merci beaucoup Spinola Jantance toujours. Au Katanate, aux oscillatés, au Vidarate, Bilama, aux oscillatés. Hein? Tant que le Congo, bazo mono, zongi sous la carte d'Amboka, bazo tal, bazo c'est bien, on s'en va naté. N'a tout le monde qui ça pour ça va remonter. Ni ne ça forcer à conformité naïo. Il y a élégance naïo. En fait, c'est état d'esprit. Oui. Donc l'esprit, l'idéologie n'avoue jamais. Oui. Donc l'esprit d'un guerrier, on est des généraux. Les généraux, ils ne peuvent pas vraiment mais ça c'est les caïtés à défendre toujours. Donc l'idéologie des King Kester et Menea, et on a rien bagui dans le bagui na parti à Santa les King. Ne bisa que bina kino. E Menea za wapie. Banda yo keba yuma bako mikoloba. Bakumula da basapat mo ga. Donner si bois. Non mon basapat mo mikolo et bimi ya balme boy. Vimba fo donner tika mutu ko bona mo pe o katsa na mo pe Brazza o fandika boy ko tina ma yoleki nayo. Cano rapide. Merci. Donc force on a les état d'esprit, on a grandi dans la façon moko bouillé, kala na ba classe na ba hygiène, ba parents na bino lingaka to zalaka toujours élégant, c'est quelque chose que je ne force pas, on ne force pas. C'est surtout parmi les artistes à Mboka na biso Congo, si on voit Spinola Jantance, on a toujours cultivé, excusez-moi tout le monde tuna on a un diplôme nini Mutole kanga na diplôme aza souhaité laisser. Donc il y a peut-être donc professeur donc naïblinga comme musicien quoi pour yende kaza batanga doctorat na ma bête ba victorien tout parce que quand tu viens en Victoria Leison les Kester te parlent en français. C'est pour cela que l'État même remarqué même de ma petite Chege, ils ont fait l'effort de parler français. Le vieux il est laissé parler n'importe comment. Après Bagubanda s'est corrigé. Déjà tu vois éducation à palais, orchestre tombé, t'as orchestre moko ya docteur King Kester Menea donc atanga donc cela veut dire à cause entouré quand on a battu batangi ata otanga na yote mais ce qu'on met pas Kester Menea à kola qui sa formation ya koyemba ya kotelemana ya koloba na manière il faut le bela batou quoi. C'est pour cela on est comme ça. Spinola Jantance toujours cultivé mbote la bande de retour au travers le monde. Et na bandi na mbote na ngai vraiment na moko oyo a zali na yanga awa donc cela veut dire que na bandi na grand frère na nga moko wazali ko sala pongana sala na mboka oyo ndenge pe na zali ko résister depuis na yeti lelo na zali toujours là Jantangingo. Il s'appelle Jean
Lambert Mbolé na maman Christine evinanga Mwalf Mwamba donc Igezinga Batouana bazali kosala keno bieko yiko kotate pour ce que côté nanga côté na bango pe koi donc vi binga mo pepe et pas iwana pe ko mona Victor Lesene ko beta kuna na village binga mo pepe espace binga mo pepe ba bango na sima ya hôpital na biso ya Kitambo partie Santa le King ayebi yango a tourner partout mais même inspecteur le chef ya bamingongo ya batenoriste azali awa ayebi kino place na to ko beta to ko zikisa yango grand frère nangai Comme on a dit, Jean Lambert Mbolé à Koyakate, sans oublier une qui fait que Nazala peine à sourire, elle s'appelle Maman Divine. Divine la belle, Divine la belle. Merci beaucoup Svinola Jantans, tu n'es pas parti à Santa, le boss Emmanuel Elite, Abi Deluxe. Quand vous serez avec parti à Santa Plateau, Abi, chaque week-end, ma banderole toujours est m'attaque. Mais sur le marché, disque exact. Malgré faire autre vendre avec les généraux. Il y a tout pour répondre boss Emmanuel Elite. Ouais, bon, disque, exact, pourquoi pas. Nazana disque. Nalingagi événement où il y a les 18 les cas pour na bimsa sigo disque. Mais qu'est-ce qui fait que chaque week-end, vendredi, samedi, dimanche, ma banderole ne m'attaque. Aujourd'hui, on m'attaque pour le bateau parce que disque la marche. La bonne musique. Oui. C'est la bonne musique. Il y a un moment chaque week-end. Toujours. Bêta, toujours. Oui, oui. Des fois, tu fais peur aux gens quand même. Est-ce que tu sais ça? Des fois, tu fais peur aux gens. Au banc, ça rabat. Bon, moni, pour ne pas que ça batte, c'est trop dire. Vous comprenez? Pour ne pas que ça batte, c'est trop dire. Mais les Arara, Msala Oyo, Kuro, Tozo Rapavier, Ndé Amoni Sigo, Tozo Bimisango, Tozo décortiquango, pour Moutunamta comprendre que, ah, Kourango Zamagi Yango. Vous comprenez? Parce que tous est belé, tous est belé. Tous est belé, mais tout le monde a sauvé chaque week-end. Pourquoi? Parce que nga, Nazana Kin, Rajatura, Azana Mikili, Suite, Azana Angola. Angola, oui. Si on Angola, sonake, Suite, Ndemitoria Babiso. Tout à fait. Alors, ils ont demandé tout ça, Kini, Awa, Sikoyo, tout ça, Nangati, événement Mobu, tout ça, la biso ensemble. C'est ça, quoi. La bande de retour, au travers le monde, ça va remonter. Beaucoup la rappel simboté des spin la gente ça peut vendre la magambo ou abisso. Ouais, bon, on a pas siga ba Sirta na Aigle Royal. Comprendre? Ba Sirta ya Gaïta Kakuji. Na pesi ba Sirta na Mon Général Kabi. Mon Général Kabi numéro 1 garde présidentielle. Na pesi ba Sirta na Mon Colonel T4 Nugirwa Jean. Tout à fait. On a 4e personnalité na garde républicaine. Na pesi ba certain na batu tout balingara parti à Santa. Mais mingi zakara les 18 pour na ba généraux. Les 18 eza maman na makambo et bakata la makambo parce que maman bandaka avec beaucoup de timidité mais on comprend pas et vitesse ya ressentir. Pour tout compte j'ai des questions-réponses à biso parce que vous êtes les généraux, vous êtes des très bons chanteurs de notre pays. Vous proposez sur le monde ensemble, ba au kan tsaka. Ba au kan konga ko so ko mvuka ce micro, ça serait quelque chose de bien. Mboko finganga na yebitina te mbobosani mvula na moi pasi na ba misère na mona mpona bino pona nini batomba bosalaka mingi basala pona bango pona mabe ya mokolo moko bamungwa na mafuta sikre na batomate lelo bobosani babes na bino bamatanga mamalade na bino nazalaki toujours présente yopesi loboko ya gauche bakosenga ya droite soki yopesi te oyo moto mabe Beatrice azali mwana ya malamu leki ya basatu akabaka trozambe ododondomba leki ya David mwana ya malamu mwana Marie leki ya basansu
Oh, fidélité na Nzambe. Oh, Nzambe akofuta. Ogi nswaka. Ogi ndusa. Indusa. Koki. Kofinga nga boyete o mama. Na Beatrice o. Bea popli signora nga. Kosala malamu na mokili goyo. Bamaputa bobandaki koya kozwa. Na barobe, na bajipe, ma bijoué, ma soutien, ma sapato, lelo yonga mabe, na babake, na defi sakabino. Oh, oh, ngamoto mabe. Merci beaucoup. Encouragez-le, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Ça nous fait tellement, tellement du bien. Naïb Sabino, Bozoko, Indusa. Wana Indusa. Awa, Tozalina, ba généraux de Victoria Eleison. Kala, yango moto esalaka sika. Siki esalaka kala te. Bopekisa biso koloba, mais bokopekisa biso kokanisa te. Yango tokanisi, yango tozali koyemba, to bengisi mutu nyonso bato bapaka te. Cela veut dire que non soki bayebisi bato que non oyembi mabe et le bité koyemba ka mabe. Cela veut dire que non ozokumba voiture dans sens unique. Zonga pena na kati autoroute landa ba panneau okokoma malamu okozwa ba contravention. C'est ça en fait, Victor Eleison, les généraux de Kinkester et Meneya, les 18, Banamai, bon venez, tout le orchestre à Congo, au Bayebi, qui est missi à Congo, Basala le 18 chez Temba, le 18. Vous allez dans le programme, là, ton comité maintenant a sauté déjà, parce que vous avez pressé, Victoria Eleison, Victoria et Certa, Victoria, la lutte continue. On est là, on n'est pas mort. Merci beaucoup. Beaucoup la race télé. Ozaki na ba occupation et belé na mboka Angola parce que kuna otakataka na ndenga santi. Mais vous avez accepté bon de chez bon de venir au tika ba responsabilité de nyosto pour ya na mboka oyo ya yo ya Congo. Motivation utaki wapi? Bon, omoni tosali 9 ans. 9 ans depuis King Akufa. Toyala kotali na individualité. Chacun yaka na ndenge na ye, aye na flair, mais biso ba poulet na ye. Oyo ye moko alobaka na générique. Quand nous avons créé le monde des artistes à notre image, ba petio ya Dream Team ba la ki biso. Do ba général na ye. Donc to vandi to boulet to lobité na propre fort na biso. To sale logo moko boy pona ko kansa papa na biso. Eza logo la bat mutu moko bo vandi père na bino kufi. Père biologique, mais on a le beza papa musical. Tout à fait. Donc père biologique à Koufi, bo vandi bo koli, bo komipe na ba âge moko ba responsable. Bolobi to kansa papa na biso to ça il a fait mais ça requiem to ça lié après to sali moi fait moko bo ba to ba ke papa wana azalaki na bana. Donc ndenge o to so sala lelo. Ba musicien belé ba kufa. Eza leçon. Omoni et ça la question moko ta autour na la jatance makama mayele erreur na biso oui erreur na biso yango yo batepelé surtout ba musiciens congolais peuple congolais il faut baye ba ke soki lelo to enseignant ki batu na lingala to bombi benda minoka ba paya ba français ba portugais ba nini e bela batu balinga baza mayele pour sagesse. Cela veut dire qu'on avait parce que là c'est dans le fond parce que ça forme c'est ça et là vous pouvez comprendre ça en vrai que yepenza dans ndenga normal oui tubanda ko benga yepena donc professeur yepenza atanga ba classe na longwa na ba côté wana ba côté ya ba moni côté ba caméra ba uta oui na kisangani azama yele ebele
même ata marga ntingalanchu mais na maele kaka donc cela veut dire que yende ngazali aza mutu ya maye on comprendre elo na zoloba ezapona la kisayo côté fili ya idée to uti so na loba ibongo pona lingala omoni elo ba benga ka limemia biso to saliango ba généraux il y a Victor Eleison ba généraux il y a Kinkester Menia donc tozo kendele 13 na mbey webi mbey mbey za fololo na vrai lingala toke na mbey kotika na epa ya kondo Kinkester Menia exemple wana to sali etika la monument na ba massa na ba yaya nyoso oyo baza na ba orchestre na bango o ba patron ba kufa tout à fait o ba patron ba kufa il faut ko kanisaka ye lelo vie a comme esprit a comme grand esprit il faut ko kanisaka ye lelo soko zo mona ba banderole les hommes mata partout po patia santa kanisaka ye esprit yango azobeta yango zo mona bralima azotika jeté soko moni lelo spino atiki makambu na ye en Europe ye les esprits a répondre que des esprits hein soko moni nga lelo na tiki makamunanga nangola na ye eza esprit masalanga souhaite laisser et le bienfait des patrons notre patron azalaki patron moko jamais boye ko soit moi si ya chanteur na ye tozalaka na mokolo moko to ya répétition to yembité bokati kaka pona ko soit idéologie la façon ya ko vivre donc bato mususu so ba moni biso le lobo cela veut dire que non on a perdu un icône, un maître qui allait être là aujourd'hui pour que toute chose est contente. Même ministre, même matin, il y a culture et art. Il fallait qu'ils aient la Kinkester mené à dire. Mon indéng esprit na zoloba, boye penza na kati ranch, mais via bimisi tableau. Azu créé, aromi, comment être musicien. Sujet du jour, comment être musicien. Abandi ko décortiquer les bino bovandi na ba gradin bovandi musicien la kaboye musicien viva kaboye mais boya ki po boyemba mais bozu cours éducation musicien viva kaboye boye yango zo mona na conclusion ozoka moi spino azo perdre jatanse c'est ça ozoka moi patia santa indu c'est comme musique ozoka moi beaucoup la souhaite laisser indu ça. Donc, mais oui, à joie pour il y a comment être musicien. Musicien. Tozo yemba, tozo danser, tozo rien. Viens le baganine. Bogolia ma petit. Non, toutes nos questions aussi. Yo mutuna tuna obodi ba vocal obosala ba chanson obino bosala ça ba chanson moko anthologique banze mona tilelo et si la raté soko yogi référence ça mais balek na bilengel lelo comme a obisa disque a obisa album on a 2-3 semaines 2 mois et si là ils en en fait lelo nazolo banabino que non bazolo ba ke kilelo kilelo na ota ko lobana yo awa ke kilelo donc parce que lelo kilelo oyo boye na lobaki na yo ke non kala yango moto esala kasika sika esala kakala te soko lingo sala oyo ayo ya sika na ndako perdre na oh no biso to sala ka boye te moi no za impoli biso to kola o to kola boye te o moi no makamuna ko moyela biso boye do parce que na kisika et kisika na yo et yo kutana kikala biso que non ce n'est pas comme ça la jatanstala na tikisika na bango est-ce que yo to kola na kishasa so mona mutabimisi lichete azokisi mutu kisika ngo bango bakolo bakilelo te mutabimisi lichete azokisi mutu abomi mutu sera quartier a commissie lokola ennemi na ye mais biso to ezalaka ndenge biso bongo te biso to zali na balingwa la tona ba gombe awa yo jo ya lemba tango zo okota na lem na lingwa la faut ba keno zo linga petite sœur na ndenge nini okoso bagara homo pour te protéger ba petite mais siko mikolo yo tokoma ko livrer ba petite à quartier to zo linga bango te bolingo ezalité yango nde omoni bolingo o ya biso na Victor et les généraux lieutenant général de Yazali major les général major de côté donc généraux donc on se défendre on a démarche na figure on est na figure écoutez comment on a fait mais cela veut dire que tu es awa pour na bolingo ezonga na Congo tous les musiciens photo yeba na pena que photo lingana to za bomoko pour l'éducation mboka poto sunga pe président ya république
na biso na côté mususu président kozala ba branche tout même na kati ya ndako na yo tango zali ko na kati na ndako na yo mama azalaka na côté oyo azalaka na kati ya gouvernement ki shinga mpemba donc cela veut dire que non ko yebisa pena que non oh divine yo simba côté ya ki shinga mpemba na damiki ce qui est fidèle signaler côté yo donc cela veut dire que à titre ba santa donc yo ba carte yo faut kontakango salaka ba makamu cela veut dire que to lingana to za bomoko yango to sangani Victor Eleison bana fie na biso bana nyonso baleka kuna ezala ba maître ezala ba to ba bureau ezala ba frère na ye ba vie muzitu to za ba vie kamiseni ya Jean bazali to za ba to belé ba o balinga Kinkester Remenea parce que Kinkester Remenea il faisait la musique pétatonique, il donnait le cours de la zik. Aujourd'hui, on a joué au Koyemba, Master Lelo. Boyembi Sanga, vraiment, donc, Botunabino, Bengibino Boya, Bolaksabiso Pekilelo, Nakatia, Chetemba. Pour qu'il est long, on va se yemba. Pour ce que tu peux t'abinder. Moi, si abatore, lengi mingi bakalula ye. Badende, ding ding ding, yangoyo. Hôtel Magina, quoi, yangoana. Vous comprenez? Donc, nous sommes éoutés à côté wana. Mutumoko tako ya koloba na biso lelo ba victorien de tufandi boyekeno sikezalité kala mutu esalaka sika sikesalaka kalate donc cela veut dire que nonga na zongela maloba ya master ozomona santa azoloba te azo sikoyo na jantans na marambutu na kaki kese kolia na ye ba ya santa il faut le bisaye ya ba bondela kaye il faut ba bondela ya to bondela na santa vraiment le bisaye le bana mo demi po charisme leki frère non eza charisme te alors émission yo esenga il faut to memango na Marco pourquoi parce que eza biso moko eza biso pona ba généraux ya omoni tozo memango na ambiance wana po moni bon so za ipe ba micro za ta moi trinité de bina filé mais zolozina et bien moi pe santi moi désiré mon pe santi moi pour so la trinité pepele mais désiré retrouve va oui quoi autres là parti à centre Wazolanda au travers cette émission Place des artistes pour cet grand événement le 18 bon ciblé banane base au rendez-vous pour pesa makam. Est-ce que vous avez aussi invité d'autres gens aussi? Vous espérez que vous avez niveau et public? Non, déjà on a déjà chez Temba et à Dimitri. Oui. Dans l'événement on est déjà les 18 chez Temba. Ah, ils a Dimitri. Il y a Dimitri. Parce que nous le top et ça bon ça veut disque. Parce que tout le monde est ensemble là. Boule on a disque au Salama. Oui, au Salama. Boule on est allé les généraux. Et puis, donc, titre réel, bon, mais aux Alarara, les généraux. Mais les généraux, parce qu'il y a vu la province à Kinshasa, non, monde entier. Oui. Bon, japonais, Japon. Robi Goto, Patia Santa Zoki na Malobanae, Victoria ba généraux bazaka kana kinite. Angolais zali. Voilà. Poto ezali, Japon ezali, partout. Dubaï ezali. Oebike Victor Eleison ya ba japonais ezali. Bazaka ba japonais na ba japonais bayembaga to mona ba bayembaga muziki ya Emenea. Bazo ya pe. Ba ozala pe na Chetemba. C'est un message ya opesa la artiste nyoso ya mais oui mais yango wana monique to yango moni tala mais bon ça n'est ignorant c'est venu mesate mais ça non mais eza e bakata événement wana eza cour des grands alors tu ko benga ba musicien oui ba musicien ba roya oyo que non hein baleka na idéologie indusa wana oya lingi en veni mais sikoyo tango zoyo kota na kati wana foza la indusera pour biso tozana tout soza taka foza la taka soza défenseur foza la défenseur pour tout ezali au travers de cette émission Place des artistes to betana mo lisone mukolongo ezali 18 antona bino les généraux ezandeni. Bon, on est à secret. On est à secret. Non, on est à secret. Bah oui, bah les années toujours tout na sigo général il y a pays moko boye plein de guerre. Plein de guerre. Ce qu'on a démontré. Moi, tu as la musique chanson ni no ba na. Wana to goloba te. Voilà. Vous comprenez? Ngana intervenir ne lo moko boye. Oui. Et lo moko to na Patia Santa. Oui. Omoni biso to na Tina Pete, Tina Te, ya robengisa ba musicien. Mais musicien o ya lingia mona aya koyo kapenda indusa azwa ku ndakoya.
mais biso tozana nyoso toze belé mené à fabriquer tozana tout tozana nyoso to et mené à sabela bakoko bakoko nalobi nalobi tozana nyoso eza génération par génération ba mission baza banani bakoko ngapena na mouvement ye pas na mouvement na ba mission bakoko ngapena na ba mission bangonde bakoya komona sikoyo bakoya kozwa ku que ah parce que bigoza la faire bakoko ba vieux sikoyo ba vieux bazoyemba pour ça to lobi to bengsa landanga par exemple to bengsi mi isi azaiko to yemba nde bango bazana université na bango biso ya biso bikombo nango ya biso ezaka Sorbonne na ninga ya Congo siko soki tolobi to bengisa musicien par exemple ya orchestre Kingani tango bango bakoya ba misusu baza ba lycée ba misusu baza ba institut supérieur ba misusu baza ba IPN biso toza Sorbonne ya ndinga na ya idéologie biso toza na ya idéologie na ya ndinga donc oyeba ke biso toza na langue na biso bon oyebi ke soki tozongi na niveau penza ya bentelo na niveau penza ya kabosh c'est pas donné à tout le monde pour ça la langue oyebi ke balango tolobaka na zongi sumu kesima tolobaka ba français ba portugais ba anglais ba espagnol eza ba langue oyo ba savant ya ba mboka wana ba créaki avec idéologie pe simba mais biso to créa langila avec idéologie et vandela penza ba congolais tu vois eza ba mayele moko boye tolingi to lakisa na bato toza puissant na langue toza puissant na indusa toza puissant na idéologie la forme mais vous êtes puissant tout na tangeli yoka trois systèmes ceux qui tozongi côté forme biso tozwa idéologie ya mvota konvota balata ndenge nini ba débarka ndenge nini démarche po mutakola ta forme tambela lokola mbengele te lokola ngombele te ça c'est que c'est moi mon master yo tellement gazalaka professeur yo démarche ba professeur ya tout droit logique mon la suite à soko taka bono professeur ya ngote c'est amargo il faut gauche gauche droite et ça déjà idéologie mais na Victor répète aux voix gauche droite gauche droite tu vois pour moutako tellement na forme boété et puis tozo sous idéologie comment être musicien et puis tozo na kill ta personnalité idéologie kill ta personnalité zalaka na ba cour royale ou na ba présidence au moins ndenge président na biso Esser Tafachi béton na béton ndenge zawana azwa déjà idéologie kill ta personnalité ba pesa ngo ba roi ba pesa ngo ba prince ba pesa ngo ba président ba ministre ba député ba nini donc bato bazana ba na pouvoir bazwa ka kilt ya personnalité tout à fait na kilt ta personnalité za ndenge nini oko tele matanto 2 heures du temps oko subate o farate pété la personne exemple kilt ta personnalité oko kikoya ya landa ba exemple kilt ta personnalité oko kikoya na place mais yo yela ka faire moko boko damete mozana mia. Merci beaucoup la casse de laisser parti à Santa et bien bando ka ces événements yo zalaté mais événement ezali bel et bien non ezali partenaire bazo talabino au travers cette émission beaucoup ça fait appel pour la bango beaucoup la bango pour cette grande événement avec non baya ba OCP là baya nalobia événement eza événement mutu tout et ozala wana OCP là ba ozala décider puis ba boya toka tandule c'est ça ba boya toka tandule toka tapete toka tata mais na plus boule bonne tout ça événement on dirait c'était moi eza 10 000 beaucoup boule be stade de Martyrs mais na lobia non et yango eza makambo événement to ba beta stade de Martyrs ba simba sutana non ba simba ngote tango yo tuni biso stade de Martyrs
premier musicien congolais 7 years ago. Ok, Abeta Stade. Oyo Aboulaki Abeta Stade de Martyr c'est King Kesser. King Kesser Mener. Tobeta yango. Totonisa yango. Mais na l'idée est moko. Mais biso ba banane. Il y a format validé. Mais il y a format validé. Non. Namoni. Les généraux. Quand on dit en général. Oui. Ce n'est pas n'importe qui le général. Tout à fait. Le yango naza ko komisa na nos premiers général ya mboka na biso oyo première il s'appelle Christian Chiwewe. Au monitanga bandi boulot. Oyo kite côté kuna Kagame comme ça n'importe quoi. Mais tozo c'est là il va faut te bakisa mebele. Pour comprendre ce koyo et pas il y a général major le premier général ya mboka oyo. Na ba général toi tu crois quoi le brassard rouge frérot? Tu crois comment là? Yandinga ya Indusa. En fait nangina le baboye. Stade de Martyr et kobeta mamenga na linga kinde gouvernement ameka kosangisa batu asangisa une grande bandela vraiment affaire autoloma. Toi tu crois comment? Un général ya ndinga ya ntsoka ya idéologie. Oui, na ngomina ngante. Tala tozwango pamba te. Ti kesera zoloba ke balo bénéfice de qui? L'inspecteur Rankunga souhaite laisser à Salaneti GS Sport pour Abimisa. Et pour expliquer à Nabato, quand nous avons créé le monde des artistes à notre image, bah, pétu à Dream Team Balaki. Tu es bien mambango. Au Monistango, tu bengi si Batubo, ya première concert de galant. Bah, vous allez décider. Bah, on s'appelle Yangonde comme Mama Kambu. Omoni pourquoi Salami Boye? Omoni tango papa Koufaka. Bana bazalaka lokola bazali ba observateur. C'est ça. On réserve donc tout d'abord na observation à côté la banoko ba papa Kulutu ba organiser. Mais bango ba organiser kango et ça ko lukaka ka ba problème. Pas problème. Alors on souka même matin na tribunal mais ça bena ke bana baya bade ba décider. Parce que le soleil qui n'est ni pour mambo le bien comme ça. Le soleil on ezali ya ke to soit idéologie musicien moko te est-ce que ce mon musicien moko ya emené leki na télévision fingi moninga emené ngai na ko le garder lo bebenya ke non frère na nga souhaite laisser obungaki lokola ka pe na kishinga mpembe ko za pe na maman na biso moko papa na biso ngabi donc ke bana yo di opesi côté wana njoka ne mère na bino moko papa kaka moko. Alors nous les enfants on a pensé de en fait en même temps ça fait partie parce que histoire ezobunga na kati ya Congo. Et ça la VV qui est Mwangana. Première mutu oyo asala édition VV. Première tu batunyo lelo batunyo peut-être que non. Première édition nini oyo et fabrica disque de platine na Congo. Okolobana. Verkis qui est Mwangana. Verkis qui est Mwangana. Mais talane to kundeli Verkis qui est Mwangana. Parce que les gens ils veulent pas vraiment bazala kana histoire na bangote. Tozo bunga mingi pona nini. Ko tozo na histoire te. C'est ça. Ozomona histoire tango ezali yango motezo sala makambo. Yango biso toye awa to kumisi ba gala na biso parce qu'on a été formé. Tolingite histoire ya Victoria ekobunga te. Ekobunga te. Ekobunga te. Yango ngai 9 ans Kestira 9 ans Kombo Eva les Arabes. Alors maintenant yango na linga na lobela na ba ninga na biso nyonso ba musicien. Tozalaka pe na ba école nde totanga ba nchiki boye yoke na doctorat ya zali ko sala parfois marketing ya ko parfois comptable. Alors to bengisi ba comptable ya ba orchestre mususu baya ko assister biso to bengisi pe ba o batanga ba nchiki mususu bato azaiko bato ya viva la musica surtout viva la musica ne manque pas vraiment quand on s'approche vraiment Bendoson Quartier la table betabe tout kuna suite de la chantasse. Non to bengisi Pompo Miyake to bengisi ba master tout ya Victor Eleison to bengisi ba master tout oya viva la musica. C'est ça. Wenge musica maison mère surtout vient nga we ranson ko sala te ko kende ko temoko boye. Ngana ko senga na yo spino la janta sabino que non, c'est ton frère, grand frère na yo, moi na maumbu. Oyo pena ko sala ko tu faut pas te vieux ranson faut zala pom table na yo, to rotine d'invitation te. Na rotine de la yo invitation te Victor écoute invitation te pour te dire que nos grand frère na biso ya liboso ya Victor Eleison, moi na King Kester mené ya oyo to bandaki tango yo wenge musique misi ba mulolo wikima ozo leka bozo ka oh Victoria teno ezali nango
Wenge musique en 4x4. Donc il y avait un mené na Katuana, il s'appelait comment Weranson Giama Makanda. Donc grand frère place Noezali. Donc nabana en fait ezali VIP en fait yango na sengi pe na ba héritier wata bana kilelo na sengi na ba rebo na sengi na ba hotelemaki na coin comme de nani petit nanga innocent abuja pe na monde innocent Gezma Wete Fali Pupa batunyo soboya tala to lingana boke ne ukanga ba photo te kaka na ba mbendre ka fumba o jamais wa ukanga photo chebino o sali featuring o di yumadi bandana na featuring kotoyo to zala nanu awa biso moko to lingana bolingo mboka bana ya Beni bana ya Bukavu bana ya Kinshasa mobimba bana ya Congo mobimba on va soutenir ndenge toko voter mbala oyo tokende pe na motema malamu ti toko sukisa ko motema malamu. Merci beaucoup. Merci ensemble le 18 zelana na pesi programme bien tes frères de la radio obenga biso koto donc toza ko yamba ba master tu ya poto ndenge na linga na loba pena ki toza ko yamba ba master tu obatika ki côté wana batindaki la jantance na France pino yaki abenga ki général oazala ko kanga pena do côté à frontière il s'appelle Fretelese yeto tika ki azalaki awa na kati ya Kinshasa pona contrôle bato ba côté la surtout la bakota ba maluku banini asiraki déjà ki parti à Santa bomona kango déjà que non général oyo azali awa ba généraux azali a parti à Santa chaque samedi chaque vendredi bomona ka plat ba kongo ya ki kese remene à 100 disques lokola nga peta on a yaki 100 disques na betaki chez Temba plein donc cela veut dire tozali bato oyo tozali na haine contre batouté musique kala to banda ko sala ngo polémique loyale to banda ko odi na legi on a forme di na legi ko yemba mais oyo ya ko finga na kawana c'est condamnable jamais to ko finga ba master na lobi pina que le 9 ba master o bazali na katia formation ba kende formation pour balata ba pété na bango de balata sakinga déjà ba bino non na ndenge lati muto liboso kita déjà ba généraux bo bazala déjà kuna to kutana déjà donc le 9 to zali aéroport toko sala carnaval Kinshasa mobimba yango to sengi bina gouverneur de la ville sungabiso na sécurité Gentilingo Bila sungabiso pour la sécurité maître John Kotika bisote sungabiso pour la sécurité pour na yete que mabe moko la bisote la ba congolais te to ye poto ba congolais to ende poto pesa joie na kati ya Congo de culture na biso pe kende liboso to meka pe côté kamboka na biso pe na ba image ya malamu au lieu ba image toujours ya ba machette les 9 to zali wana les 13 na tongo mon colonel Carl Louis achepena ba motard ba nini donc tu wana biso toke siko wapi kokuta la place oyo emene ya kwa mambo kinkester emene ya pa itokundaki nzoto na ye po molimo na ye yango eza kati na biso emene il est toujours vivant partout alors toki to silisi wana tozali pe na conférence de presse oyo Armabuka a préparé ki yango nanjili kuna mata moto ebi place wana donc to sala conférence de presse surtout si li suona to beta le 18 après to banda beta da binga mo pepe et pas vena ngai Lambert Jean Lambert Embolé mobali ya mama Christine mama na bana ebele ba Max bazali ba to bazali après ce to longwe wana vie na biso Kamisengi Phoenix alobaki penaki ekosila awa te to kendo beta la bandundu do vie nanga moko pa benga inga na kana ngabi nanga to kosukisa ngwa te ba honorable bozali bo benga orchestre na bino ezali pona to na majorité na kati ya gouvernement o ezo ya mbala oyo to zali prêt pona yete to beta po musique pona to kokisa pe kozala na majorité na kati ya Congo na biso na kata parlement pour soutenir mokonza mboka na bika kozalaka moko fachi béton to soutenir pour na mboka na biso bonga banzele bonga to tambola malamu to bengisa ba master na biso ngana ba master bela ba mindele de vraiment moyen ba ya ko to te na bangaka yango pe na biso ba to keno Precious Linge ezali restaurant déjà ezali implanté na kata Chentemba Precious Linge donc ezali wana oya wana Inès Makila zali la jantance makambuto ezabien na biso na biebele. Merci beaucoup mesdames et messieurs nous la jantance mesdames et messieurs vous autres la besoin de la chose à travers cette chaîne la CNTV canal numérique télévision les généraux de Victoria Eleison bantu o bayemba ka danger ba komara danger jusqu'à présent ba aussi la tiba au katalate au travers cette émission Nazal a besoin président à Zodandayo le président Martin Kavoila à vous proposer président Martin Kavoila proposer le mois bien et ça les plaisir ouais mais leur a bien il a problème il y a problème moi ça on a monté pas ça dans lèvre ponye tondina miso bunti ya mama nakoka te kolala teme ya mama oyo yanga motema ngo ebouge yakomi ya malade
bomba bomba mabe na yebisa na yo ngai nakomi komona nalulaka yo na boyko kufa bure mwana mama yango na yeli bala solo langa lisolo na litoyo zala pembeni noki bakoyoka Washington tala sanza ekongala ekongengisa bolingwango emera ngara bote ankobotama sheri nanga ya solo emable ngai na zuwa fololo rosa mote ya santa solo nzambe akela petite ma belle bongololaka yango ekomela ye kuna kombe ajali ye Washington bolingo nazali ye Washington bolingo nazali ye omotema tindelanga foto natalaka yo leki ya mama bolingo eshofe nakanga matoi nangala koyoka bansango oyo bakoyebisa po baganye bolingo yango. Merci, merci, merci. Merci. Le 18, merci. Ma chérie Akitoko, ma chérie Akilelo, venez un peu découvrir l'histoire de la musique congolaise. Vous qui n'a pas encore notre âge, vous qui n'a pas encore vécu de musique dans le temps, je crois que on invite Banagnon sur le Kozalate, Mabé Kozalate, Zalivi Aipi, les 18. Les 18, les 18, les 18, les 18. Rendez-vous Ezaka Moko. Rendez-vous Ezaka Moko. Kitoko, ma grand frère sur Kitoko, tous à la chaîne où peut faire la chaîne CMTV malgré tout, mais là qui CNTV canal numérique télévision Togozala. Donc directeur passe à Léona Cordon. Cordon tobengi yo le 18 na septembre kayembe Cordon ya kana le 7 CNTV boya ebele côté wana boya papa. Merci beaucoup. Merci, nous allons retourner à côté de la régie avec Padou Bomoussa Multipris. Mama kotuna moni potia ete nazura yo pina lukase na ebisa baboti bae ye mbakoluka moye baboisa ye nangara mama bakoluka bamoye akoboisa nga na toti ekela mungotela pona nzambe balingi nini bandeko ngoya balingi se babebisa libala na biso molingo ya biso e mama se makola nzambe. Merci. Indousa. Mama kanga manto ina manso. Il fallait vider Indousa wana. Il fallait passer à vider Indousa wana. Oui, il fallait vider Indousa wana. Il fallait vraiment à vider Indousa wana. Bayoka pentaton. Mama kanga manto ina manso bakolo lobakana yo mama. Bolingo nyonso soki ekotima nguna ekobebaka mama toti mama kanga mantoi na manso bakolobaka na yo mama bolingo nyonso soki ekoti banguna ekobebaka mama Merci.
le 18. Waouh, le 18 chez Village, chez Ntemba, Kayembe, on est là. Toutes les filles, Banagnon soit ville, Pétignon soit victoire, grand frère Nabiso Nyonso, venez nous aider parce qu'on est là, c'est pour donner la joie au Congo. Beaucoup de Nabiso Kendeliboso, Makamunyo Kendeliboso, Nabokasi a Fachi Béton, Naebi qui Tokobeta partout, Nabokasi a Claude Tisseke qui Tokobeta partout. Vraiment, tous à la mission ensemble. Merci, Spino. Tous ensemble. Et là, c'est bien le Billy Oezate. Donc, mesdames et messieurs, je vous supplie, je vous convie à venir participer pour cette grande événement. Le 18, c'est samedi. Samedi à 18 février, et Rosa Malam Mingi, sécurité Zali, restauration Zali, place à VIP Zali. Restauration na Precious Lunch. Precious Lunch, il y a moi na Yaspino la Jantance, Irène Makila la Jantance et Ike Lelo. On est là quoi, Dotoko Sala, on a pas masse à Bagodamiki, on a Ndaka les Zali du Lombolombo, Mecha Mangaya, Bios Biabaluba Zali Wan, Yabakongo Pe, Ezali, Yabangala Pe, Ezali. Bouyatu Yago Biloko ngai le 18 mama na ngai. Omoni spino na kata ko tete o ambiance. Spino akoti na ndinga kote na bango. Bimisi benda tonalité wana. Nyonso ezali. Soki pe bolingi ponda musaka kote bangala. Bijeko. Bolingi yo bitoto bokokuta lokese kutu bokokuta omboto bokokuta ezali tobandi na ko ba commande ya damiki journée wana potango bokoya ezali VIP, cela veut dire qu'il y aura tout. J'invite tous les gens, même si tu n'as pas mangé, il y aura des contrôleurs, il y aura tout le monde, en fait, il y aura l'inspection. Donc tout le monde va manger normalement, il n'y a pas le danger, venez savourer la musique congolaise, c'est pour notre pays, pour vendre notre pays aussi. Madame Oya Culture, Madame la ministre, Yaka Omona Mosala Batubazali Kosala, Ezalite Tango Tokoku Fande Bobandi Kowela Bambongo, Tango Yango Yobope Satama parti à Dimitri, pour la tombe organiser ma faire. Pour comment Kabagara Omo, Omona Veshaka Kongo Bibi, ah, Tozo Beta, Veshaka Kongo Bimité, Yakana Makambo Oyo, Pona Yete, Tomeka Pek organiser, Tango Batubazana Bomoi, tous à la Rosala Makamba Malam, tous sur la présidence de la République, tous qui débat partout. Merci vraiment quoi. Ils ont été tout d'ailleurs, tout bande Bunda Bitumba. Big prophète, Flori Yamba, Bandeko Bamasa Toa sur la Biso Kinyanga, pourquoi pas Didier Diatabao. Donc, nous sommes à son niveau à Limba, parce qu'on a au travers cette émission, pourquoi pas à l'honorable en devenir Eti Kimbukus, le patron de festival musique, la Belgique, ça nous fait tellement du bien. Salutations à Mathilda Maçonnique, à Mathilda Maçonnique, à Ninon Brésil, ça se va pas tellement bien, bon. Des social club, Winnie, Victoria, comme vous êtes belé, donc ça se voit pas bien, mais quand même, salutations à Mathilda, donc maçonnique, à Ninon Brésil, à hashtag, et puis Instagram, Catel Nice, donc c'est un peu ça. Merci beaucoup à notre ami Blaise Kolomata, pourquoi pas Papi, Botena, le Magela, comme la vision, à niveau, il y a Brazzaville, beaucoup là. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Place des artistes, moi, ma salutation à Batou Oyayo. Et puis, ouais, merci vraiment. Merci na sepeli une émission. Mbote na ngana opesa kaka na agence Decibera na kati ya Canada et pas ya Zako Mobiala. Donc Decibera et que okosomba voiture na kati ya Kini kuna ba memelio. Donc certain na yo yangoyo na musalozo sala Zako Mobiala na agence na yo Decibera, sans oublier na pesi mbote na yako kompata mofutisi ya mpako fait de loko industriel bisiko zali be certain na yo Juma Bongani ya yaya mbote na yo André Moïse Lonieka bambote bele bisiko zali, sans oublier bambote bele na pesi na mais emenea na kati ya Paris le 10 azaliawa pona makambo ya ba généraux mais emenea bambote na yo bisiko zali, sans oublier Dele Machara ya Nzambe na kati ya Angola, les grands déclarants bisoto benga bango ba dispatchante, hein? Pablo Kin bisiko zali, Pichu Mayele ba déclarant bambote na bino. Merci beaucoup la gavol passer micro pas Spinola j'entends s'il te plaît. Non, c'est pour ça la vocal le brillant na Victor Eleson. Oui mon son tout c'est bien trop. Ah, nazana ba vocal ebele. O ya danger wana o eleki ba vocal no nyos to. Teleki tena pour la. Ba to ba la yo.
Na pona kaka. Pona kaka. Ndenge galulaka yo. Ndenge yo kanisaka te noni yere mokolo wana mama na rompo Mandela mbamoni bino na ye mboleki ye mbozali kozingana ekopi il t'aime Souka la vocale, moi la vocale, on est les vocale tout. Bah généraux, elegi. Ngai pina na okinde vraiment na kopesa batunyo sombote baza ebele, je ne peux pas vraiment citer l'autre côté kabatunyo so na pesi kaka. Bah oh baza na besoin ya bilubu ya danger au village chez Temba Kayembe, boya na Precious Lounge. Precious Lounge ezali wana pona kosela kodame Inès Makila la Jantance et puis bokokuta bana basi o bako idamba bino lokola Divine Misenga, donc elle est là pour vous accueillir. Donc tous les groupes il y a Precious, Ike Lelo, bazali pour na bino quoi. Sans oublier mon grand frère, mon papa, il s'appelle le général major Albert Mbamba Massi et puis ses collègues général Anthony Mbouyi, sans oublier le général Johnny Bangala, sans oublier colonel, général Vienanga vraiment quoi, qui nazali boyete. Je suis dans cette famille là, donc vraiment je vais dire bonjour à tout le monde. Il y a Jean Lambert Mbolé et maman colonel Christine. Christine wana azali mutu oyo komona mama na biso oyo yakosepelisa ngai. Donc azali na nzembo oyebi ke otu biso pe ba album na biso te vraiment ba album na biso ezali santa za album na ye ngana za album na nga contradiction o na yembi mama Christine na yembi eboy. Bambo nanga yanga moko ye na fi bango na moto te. Christine aza yanga yi moko ye nakabaye na mbanda te. Banzembwana ekobima Vembole akokabaye na bambanda te venanga Wolf Mwamba tokozala bongo les 18 côtés wana na pesi bino nyonso mbote ba chérie na biso nyonso bana na biso nyonso sans oublier Lorika na Katia Bruxelles ma fille. Ouais bah alors ngai non bon na lemba bakodo kapala ibazali bakodo bazali ebele donc bazé belé mais na tseka yebika kodo na tseka kodo kapala ipo ba pi matériaux durables wana mwana mai nanga bazali ba certa ya Gaëtan donc bazé belé bon na pesi ba certa na excellence bienvenue Ilanga na pesi ba certa na excellence Charles Mutamuntu na pesi ba certa na Jean Ngoi Mvunzi na pesi ba certa na mon général Kabi na pesi ba certa na mon colonel T4 Niguerwa Jean Niguerwa Jean. Ouais, Congolais. On a venanga donc ba certa. Ba certa belé donc na pesi batutu na pesi Fabrice Mukala, Fabrice Doué, place nazo beta lelo na Biboa. Na pesi ba certa na Badjo Bamanai Kasula Guilain Ndongala Fiston Kiwongo bango tout donc on va soutenir mais na disque pour moi ni souhaite apesa ki na maman Christina siko Christina sayanga mo comprendre wana siko ya disque na moto nga siko yanga za bâton de Moïse siko na ya yango siko na ya yango siko na kibeto mosi meo Masambura mwana bara Messi ciel mwana bara me pati ya Santa o me bunga sansenankia o me o bunga na buna bubwe webi so lobini webi so bunga na buna bubwe Bonganga na kokotete. Non, bonganga na kokotete. Non, Bartis a saki si sangwa sa moto. Bonganga buna bubwe. Obi? Bartis a saki si sangwa sa moto. Meo, ngayo, ngai. Masambura mwana bara, nazali mwana mobali. Messi ciel mwana bara me pati ya Santa o nazali mwana mobali nga pati ya Santa o merci me bungang sansenankia me bunganga na kokota te merci beaucoup les généraux bungang me bunabuwe
Bonganga na kokotate. Merci beaucoup les généraux de Victoria et Leison. Ça n'est fini pour cet après-midi. Merci beaucoup à Padou Bomoussa qui était à la réalisation de cette émission. Merci à Daniel Kissungu. Merci à notre DH, à toute l'IRC de la CNTV, Canal Numérique Télévision. Je tiens à vous remercier énormément. Mais il peut oser inviter les neufs. L'aéroport, ça l'a bien. Ça l'a bien pour toi. Cordon, Gosangate, Cordon, ya chaîne Oyo. Daniel, Cordon, Daniel. Réalisateur, Padou Bomoussa. Voilà. Padou Bomoussa, Gosangate, réalisateur. Padou, on dira Zande Vonanga, Komba Bomoussa. Père Nabino, papa Nabino, donc on m'a retrouvé bonheur, papa Salaka Kala. Vraiment, Master peut-être passer un beau côté, on a réalisateur. Mesdames et messieurs, allez-y, j'ai dit, je parlais, je finis. Fin des citations. Ciao là. Neke bisato kei tolembi émission yari tolobi yango bien potoko sukisa en tout cas TV oyo na leli yango mabe batikeli biso na temps vraiment ba TV boye na sans polémique vraiment ba TV oyo vous entendez ba kati na chassa bimisi kapé motane ve otika formaté plaisir à toi. Si mon micro, tout est là, on a 2 minutes, tout est là, tout est là, biso. Tout d'abord, mot de salutation. Mais bonjour à toi. Venez, il faut merci là. Forme aussi la tête. Forme aussi la tête. Toujours. L'artiste présidentiel. Bakeba. Eliseo na lelie ngende mwana ya bama atoneta komi kokola ngende oya kakotala kabiso ngende Blanchard Alice ngende na lelie yeve kongoma le bâtisseur Bonsoir Robota mosala ya kitoko Alexandre Ferdinand oya kotala kabiso Je dois enlever mes lunettes parce que Ngongango est coquille. Les grands maïs. Les grands maïs. Delix, vacuum. Vacuum toujours. Ça nous fait très plaisir. Vacuum TV officiel. Avec des luxes Arlo Wangi. Bokila Lokondo et Fapekato. La combolisation en marche. Bonsoir Robota mosala ya kitoko Alexandre Ferdinand oya kotala kabiso Natia Kamael nanga likolo baleki nanga ibo lokola Deluxe. Tani musala sama kitoko. Moni que vieux Zach là se déplace.